Bonsoir papa. Bonsoir. Papa na question mo apona ona ngana tu na bolingo la kisini. Bolingo la kisini. Na ba expliquer ngo na lingala ou bien ba expliquer ngo na français. Nazo comprendre que bolingo eza bolingo. Bolingo eza déjà lingala. Eza donc kolinga mutu moko bo. Eza affection kozana na affection na mutu nde bolingo yango ou bien kozwa soin ya mutu omoni langue na biso lingala na français ezalaka mpe mix bamélange bolingo ezali kozala na affection avec mutu kozwa soin ya mutu bolingo yango wana bolingo eza na basansi ebele bolingo neti ya bolingo mosusu eza na condition te bolingo mosusu ezalaka na condition neti nzambe obie mwana soki oboti mwana eza bolingo eza na bolingo na mwana na condition te mais soki okei na bolingo ya mwasi bolingo ezalaka toujours na mwasi na mobali ezalaka bolingo nyonso ezalaka wana ya condition po motu nyonso alingi motu mosusu aza hors famille na ye donc ozali olingaki avec intention moko boye soit excusez par oza fils olingaki mwasi mpo na beauté na ye oimagine nde oza na bolingo na ye eloko moko eatire yo vers ye mpo olinga ye bolingo mosusu ezali eza condition te par exemple yo mama oboti mwana oza oblige bolingo donc eza naturel neti nzambe bolingo nzambe na biso eza na condition te eza nde balobaka na ngo nomade wati nzambe olinga na biso c'est un peu ça l'explication nayebi te soki na satisfaire yo na réponse wana eza selon ngai na moto ako définir bolingo na ndenge na ye. Ok, merci papa. Merci. Et voilà, I'm back. This is Elom, c'est signature biso tozalaka wa bombanda ki bombanda. Oyebi makambo ebandi le lote le roi Salomon azalaka na 100 femmes. Ngana mitunaka toujours le roi Salomon azalaki na basi 100 azalaka kozala na bango ndenge nini. Ndenge mopa oyemoka tunaka ba juge alobi bana basi oyo bazo koselanga makambo na banene kozala na bango 4 fois na journée nazala nzoto ndenge nini. Et puis, nyerevi yo likamba bolingo bakabulaka te. Bolingo ezalaka kitoko, mais soki etelemaka mabe. Nayebisi bino eza koyinda 2022 oyo eza makambo po balbum eza kobima ba histoire ekobima ya ndenge na ndenge. Po mutu na mutu azoluka pe kwanga na kote na ye. Po ozomona ke mwasi nyonso lobi na kotika la nsima te po lopango Amour Fleuri eza koteka manga pe na zwa part na ngai. Toyoka kaka boye Mama Regine Mwekatone abimi. Alobi ke ye pa zali mwasi ya mopao, il faut ye pa abanda koyebana po sindile ekere pa komi kocha mutu Mama Lia azolinga kabona. Si joko basi nyonso baza koluka nani oyo akotikala après Mama Lia po azwa esika ebonga. Mama na biso Regine Mwekatone, il paraît babotana mopao mwana moko ou bien mibale. Tozolo ba bien il paraît, c'est-à-dire yo pe faut que ne vérifier pour exemple masolo ya ba réseaux sociaux, masolo eza ko bima. Mais batu ba kuza ko confirmer que Mama Regine na Belgique, bazalaka na mopao il y a de cela donc moi si mo kitoko makambe fanda. Et Cindy Leker azali na kini atikali kuna na Kinshasa ayoki bongo alelisi Singapore mopao. Oyebi Cindy Leker pe mikolo na réseaux sociaux ndenge makambo ezo okende alingi su kotika la simate malgré mo pa apekisa ye makambo réseaux sociaux mais Cindy Leker alobi no il faut na tia mutuna bana koyeba makambo ni eza koleka batu balobaka makambo vérité Cindy Leker lobi lelisi mo Singapore mo pa mais chérie ndenge nini nazo makambo nini nazo koyoka oh vieux mo pa aza kowanga na kaka oh makambo nazo koyoka batu balingaka kokota na ba vie na biso kolanda te yo zaka ga mère Cindy Leker a fâché. Cindy Leker a fâché, azoyebisa na mpoko qu'il faut pesa nga respect. Bon toyebite respect mon Cindy Leker azako luka pa ya vie na biso ya boga songa mbeli babetaka likofite. Masolo naza koyebisa bino eza masolo ya vrai. Eza masolo ya vrai po boko yo kochela nga na ba commentaire ki tozo créer masolo biso tozo créer masolo te. Na banza bozo komona ba photo sine mopa o mokonzi ye wana na Mama Lia
na droite na katikati bozomona Cindy Leker, na likolo bozomona photo ya mopao mokonzi na mama Regine mwasi kitoko ye pa ati kotia mutu donc ekomi kita c'est-à-dire na côté oyo mopao azozwa aza na divorce, na côté Kinshasa mama na biso Cindy Leker azo a garder mopao na pointe, na côté ya Belgique mopao mokonzi aza na mama Regine, c'est-à-dire eza vie ya mopao toza ko en vouloir na mopao te mutu non se faut vivre, mais tozo senga pe moi sinon se faut à vivre équitablement na libala na ye, c'est-à-dire bamonique mopao parcelle ya Montfleury elingi kotekama bana basi nyonso bakomi koluka ndenge nini bango pe bakozwa kwanga na bango boyebi mwana na biso Didi Stone yazalaka zuwa mingi alingi azala laisser mama na yazala toujours femme légitime le sel, mais avec mopao Mobutu eza pratiquement pas si tôt impossible pour yebike bana basi ebele baza koluka papa, alors bokosala ndenge nini tokolela ndenge nini ye moko mopao alobi botia ye à l'aise botika ye a vivre vie na ye tozolukela ye makambo pourquoi toza kolandela ye papa yo boza star biso toza kolandela de me makambo ne eza kolanda yo moko lobaki ke kozala mopao eza pasi, c'est-à-dire masolo na yela kibino yango wana mama Regine esi abimi mwasi ya mopao esika ope mopao aza kofandisa lelo motema, esika ope mopao aza kofandisa mutu na ye baza mwa ba bijou za koleka mwa ba câlin mwa un coup ne kaka fali na daju balobaki, donc c'est-à-dire mopao aza na ye kitoko bolokela ye ba problème te botika ye na basi na ye a vivre na kimia alingi azala na paix à le vieux père asaleli biso banzembo ebele depuis donc c'est-à-dire mikolo oyo le vieux père nenga koli il faut moi mama azala pembeni, mama moko ya jeune, mama moko ya mwa mokolo, mama moko ya mwa katikati po moto wana esalaka le vieux père pe azalaka bien oyebi ke mutu soka koli ndenge na Bible tomonaka ba Salomon ba David ba sitanga za okola bazuli moi jeune fille moko azalaka pembeni eloko mopao aza nango besoin yango wana pe mopao aza ko vivre so na lakisi bino ba video oyo mopao ndenge aza ko pesa ba kiss vraiment non mopao ndenge alobaki ke aza vraiment mutu ya bolingo ayebi kosala bolingo ayebi ndenge nini bakaresaka mama ayebi ndenge po tanaka mopao déjà na banzembo ndenge akaresaka siko azo karesengo ye moko en scène non na leli nga kutu donc na monique nga na sala bolingo ngomala mote bon wana eza makama mopao mokonzi le vie na biso songa mbeli to rikozwa ko en vouloir na yete botika la kitoko nazo souhaiter kaka ke ezala kitoko na famille ya mopao kimeza na basi na nyonso bango tout pourquoi pas bazala ensemble ba vivre à l'aise botika la kitoko ezalaki elan sisienti to komi na rubrique ya sima bye bye.